Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibu meseni kolanda ngai Pati Label kat na www.masolo-ya-sika.com. Bande ko na ngai lelo na ye kotalisa Félix Tshilombo na mason oyo asili kolobana kat na Belgique pe na TV5. Asili kotalisa biso d'abord nini Tshilombo asili kotalisa biso ete ye azali marionnette te ye azali partenaire ye na Kabila. Donc baza ko diriger Congo bango mibale. Yango na ye kotalisa Félix Tshilombo ke azali partenaire ya Kabila te. Félix Tshilombo azali marionnette. Félix Tshilombo alakisi biso ke aza elilingi ya pamba. Yakanisi babeteli ye maboko nzoka nde Tshilombo azali épave, voiture sans monteur, marionnette ya pamba. Tshilombo kaka na Belgique azali kotalisa biso etalobi ete ba crime nyonso oyo Kabila, régime ya Kabila basili kosala na kati na Congo, ba fausse commune, crime économique, crime humanitaire, crime social, wana makambu wana etali ye te. Aza na temps ya vengeance wana te. Aza na temps ya kotala makambu wana te. Yaza na makambu ebele ya kosala. Makambu nini Tshilombo aza nango ya kosala soki kaka ko voyager te po bapesa akende kozwa nyongo, akende ko defa mbongo na konti ya Congo po envoyer famille na ye. Tokolobela lisusu ba école oyo Tshilombo atie ofele, soi-disant ofele, eza ba école moko comme cadeau empoisonné. Ba école ofele atie ba école ofele na philosophie nini? Bande ko nanga ibola nanga malamu ti na suka ya video oyo. Kopesa Congo na maboko ya Tshilombo ezali danger monene. Oh, la plupart ya ba Congolais bozali komona te, mais ezali danger pour na futur na biso. Ezali danger pour na futur na biso bandeko na ngai. Félix Tshilombo azali marionnette, azali partenaire na Kabila te. Na kopesa exemple ya ki partenariat. Tangu bakendaki na Suisse, bakomi na kati na Suisse, bapesanaki rendez-vous ba leader nyonso oyo opposition ya Congo. Bisiko wapi bakendaki bango nyonso kosangana lokola ba Jean-Pierre Bemba, ba Fayulu, Moïse Katumbi, Mozito, Félix Tshisekedi, Kamere, etc. Donc bango nyonso bakendaki na but moko basangana po ete basala force babengana Kabila soi-disant na ba élection o balingaki bakende kosala po boto la pouvoir epa ya Kabila. Yango tina basanganaki na kati na Suisse. Wana siko to bengi yango ki partenariat. Pourquoi? Parce que Bemba na place na ye azali leader, Fayulu azali leader, Félix azali leader, Kamere azali leader, Moïse azali leader. Donc ba leader nyonso ya ba parti ba sangani po ba boto la pouvoir epa ya Kabila. Donc pour la koboto la resengela ki ba sangana selo bango. Donc tango ba kozwa pouvoir ba boto li pouvoir na tango wana nde ba ko partager. Po mutu na mutu apesi force na ye, apesi popularité na ye na kati na Suisse. Tangu bako gagner pouvoir na tangu wana nde non bako partager pouvoir. Non, donc Bemba azui part na ye, Fayulu azui part na ye, les autres bazui a part na bango. Wana nde za ki partenariat. Donc yo tienga na tie na suka résultat suka pesi kitoko mutu na mutu sepeli na ndenge na ye. Mais siko Félix
ayebisa biso ki partenariat oye asali na Kabila apesi Kabila nini soki eza kaka elilingi na ye te. Tangu sikoyo balongwe kuna na kati na Suisse yango nde place makambo ebandaki, place makambo ebandi kolongwa na bango na Suisse, kolongola signature na bango na accord oyo basalaki entre ba opposants. Yango nde place makambo ebandaki. Bisiko wapi Kagame akoti makambo wana. Tango akoti yango atalisi Félix alobi na ye, alobi Félix Tshilombo, yo zana eloko ya kopesa biso te, me biso toza na posa na yo, na posa elilingi na yo, elilingi wana oya yo yango biso toza na yango posa po esalela biso makambo oyo toza na yango kosala na kati na Congo. Donc il faut ozala marionnette na biso. Bisiko wapi ba signer accord, to benga ngo kaka accord, mais ça vraiment accord te. Ba signer yango bisiko wapi ba eko bimisa cash na kati na Kenya. Bazui kamere ba tieli Félix pembeni. Pona nini? Po asirve aka Félix na makambo nyonso Félix azali kosala. Yango bisiko na uti koloba ete histoire et se répéter. Histoire et se répéter bandeko na bokanisa tangu ba Rwandais bazwaki Laurent Désiré Kabila tangu balokotaki ye na Tanzanie bisika azalaki. Laurent Désiré Kabila asalaki ki partenariat te ye na ba Rwandais. Non, Laurent Désiré Kabila azalaki marionnette parce que ba Rwandais nde bazalaki na pouvoir. Laurent Désiré Kabila azalaki na eloko kopesa bango te. Bango nde ba proposer Laurent Désiré Kabila balobi na yete non tozo pesa yo pouvoir, tozo mema yo tina kati na Congo, mais yo okosalela biso eloko boy, okosalela biso boy, okosalela biso boy. Laurent Désiré Kabila andima yango, andima makambo wana nyonso, andima makambo nyonso oyo ba Rwandais baloba na ye. Ti bayaki kokoma na ye tina Kinshasa ezali lolenge moko, ezali lolenge moko na Félix Tshilombo. Félix Tshilombo azali marionnette, azali partenaire te. Ye akozala partenaire ya Kabila po apesi Kabila nini? Ayebisa biso ki partenariat asali na Kabila apesi Kabila nini? Ba Rwandais nde mutu bapesi ye pouvoir, bapesi ye pouvoir po a continuer asilisa to pe a continuer misala oyo bango balingaki basala na force ya ba combattant ba résistant ko bunda ana libanda batie ba Rwandais mal à l'aise. Yango wana babino tozwa mona mboka sikoyo to tia po alalisa bango pongi bitumba bango esila biso to continuer mission na biso. C'est ça Félix Tshilombo. Ba stratégie nini o sikoyo bapesi Félix Tshilombo po asala na kati na Congo? Bandeko nanga bino nyonso bolandaki yango. Tangu Laurent Désiré Kabila kotaki bapesaki ye makambo oyo ya kosala na kati na Congo, asalaki pe misusu yango même stratégie o baye nango siko ya sika o Félix Tshilombo fo asala na kati na stratégie wana. Parmi ba stratégie eza na rééducation, na kati na rééducation eza na ba école, na kati na ba école eza na ba cours d'orientation, donc cours
d'orientation comme histoire, langue, religion, ainsi de suite. Bango sikoyo o eza ya mutu ya o bango balingi ba utiliser na kati na Congo. Ezali histoire, religion na langue. Oyo bango bazwi misatu. Na stratégie na bango ya sika. Tomoni tango Félix a retiré accord na ye na Suisse. Et là quoi liboso Félix Tshilombo balobaki ezalaki bamvutaki nga. Ezo faire partie na religion. Yami bale tango ban nommé ye tango akomi président Félix Tshilombo alakisi na TV na bilili ba pasteur afukami atie maboko likolo baza ko bénir ye. Félix Tshilombo asali évangélisation na kati ya stade devant tout le monde. Et sa stratégie ya sika. Donc il faut qu'on rééduque ce peuple encore une fois. Pour l'intérêt na biso. Bandeko langa bo se rappeler. Ba rébellion nyonso o elekaka na kati na Kivu, ezala M23, ezala oya Robert Wasala. Ezala même ya Kunda Batwa. Ba utilizaka kaka maloba ya Nzambe, kaka religion. Na landa yango Kunda Batwa live aza koloba oyo akondima Yesu te. Aza munguna na biso. Et pourtant bazo boma bino. Bazo viole bino. Mais bazo loba na bino oyo akondima Yesu te. Donc ba imposer bino la loi des talions. Baza ko imposer bino. Donc vous allez faire ce que nous toza koloba na bino. Yango bino boko sala. Parce que baza ba imposteur, ba s'imposer na kati na mboka na bino. Ba s'imposer na kati na mboka na bino. Félix tango zalaki na IDPS na ye awa. Tango bande ko kende na babari na ye o awuti ko visiter siko tango yaki na Belgique. Ye Félix kuna bande ko te maloba Nzambe non. Eza stratégie azu ya sika. Stratégie pour na ko aveugler peuple congolais, pour na ko lalisa peuple congolais bande ko nanga po bo lala. Na tango ya colonisation mondele eloko ya liboso ataki na kati na Congo tango ayaka ezalaka rééducation. Donc peuple oyo azali lokola makaku, peuple oyo azali na peuple ya vengeance. Donc ce que to tiki ye aza na esprit wana ya vengeance biso to ko perdre vo mesiko yo to rééduquer bango, donc to pesa bango rééducation lokola bazangi to éduquer bango comme bazangi yango. C'est lo bango. Na Afrique d'ici, des même chose. Ba mindele ba edika ki ba noir wana selon bango. Selon bango, ba école ezalaki selon ba mindele. Okokaki kosala, okokaki kotang, même professeur oza mutu mwindu, okotangisa selon ba mindele. Et pourquoi baza ko s'intéresser na religion? Pourquoi baza ko s'intéresser na Bible? Parce que bande konanga soki totali bien na Matthieu 5 38 à 42 kuna bazali kotalisa biso ete soki moto abeti yo mbata na litama mususu zongi pesa ye litama mususu abeta na ye. Donc, ko résister na mutu azo ko sala o mabete. Donc, mi kiti ça devant mutu oyo azo nyoko la yo. Et pourtant,
na même Bible baza kotalisa biso na Exode 21 23 25 na Lévitique 9 17 à 22 baza kotalisa biso œil pour œil, dent pour dent, esprit à vengeance, il y a punition. Mouton coupable, il faut subir ba dommage au a sali na victime na ye. Donc ma pouvoir la Félix o ya zui lelo oyo na maboko ba Rwandais qui marionnette ya zo sala ezali ete congolais alongola esprit à vengeance contre ba Rwandais o ba sali biso mabe ba violer biso ba bomi biso ba fausse commune ba sali rondimate même ki moyibi ba yibi même lelo baza ko yiba même ba 15 millions et limwe donc peuple congolais ko se venger te yango nde babengi yango changement ya mentalité. Il faut bolanda kama lobeza ko bimana minoko na bango ba changement ya mentalité. Donc mentalité ba congolais ezali ya malamu te, donc il faut ko rééduquer bango. Donc il faut congolais à pardonner yango stratégie ya sika. Oyo ba Rwandais ba pesi Félix. Ba Taliban ba bengi Félix Mandela ya Congo. Pourquoi ba bengi Mandela ya Congo? Parce que ba biete Mandela zalaki marionnette ya Mindele. Mandela c'est bien, c'est vrai que ba kanga kiye pona bitumba bundaki, mais po ba bimisa ye andimaki kokoma kosala ki marionnette. Po ba bimisa ye na prison pe akoma président. Mandela andimaki kozala ki marionnette ya Mindele. Ba pesa ki ba condition po ya zalaki na eloko kopesa ba Mindele te, ba Mindele bazalaki na pouvoir na maboko na bango. Ba kokoki po tika ya kufa kuna. Donc ba bimisa ki ye parce que bango ndem to bazalaki na posa likambo wana Mandela sa la bango. Donc ba yebisi Mandela ndenge akobima wana. Il faut asala ete ba Mindele na ba noir bango nyonso bazwa kimia ezala kaka na mboka, muto abima te, muto aloba te, eloko moko esalama eza te. Lokola Mandela bandaki kosambela te, ayebaki maloba ya Nzambe te, pardon, ba ye ba pesi Desmond Tutu. Yende siko Desmond Tutu ayaki na réconciliation et pardon. Donc to zabana Nzambe to sambela ka to limbisa. Nyonso wuti ko le ka to limbisa. Donc ba limbisa ba Mindele, ndenge ba viola bango, ndenge ba boma bango, ndenge ba sala ba fausse commune na Afrique du Sud, ndenge ba yiba, ba Mindele ba yiba. Donc il faut que limbisa bango to vivre ensemble. To bandela à zéro. Yango bandeko na ngai, peuple congolais o bozali kolanda ngai. Yango Félix Tshilombo aye nango na kati na Congo. Tango Félix Tshilombo azali koloba ba crime nyonso o esalami na kati na Congo, moi je n'ai pas le temps ya kolandela yango. C'est que Félix Tshilombo azo tia biso na esprit ya ko pardonner batu oyo basali bino mabe. To vivre kaka. Maloba makambo wana nyonso wuti wapi wuti na Rwanda. Ba pesi yango ko pesa. Pona lobi Félix Tshilombo aza aveugle. Ayoka kate. Aloba kate. Aza handicapé makolo bukana maboke bukana. Donc po ba tambusa ye. Ba Rwandais ba koti na kati na ye. Ba telimisi ye, ba fungoli ye miso, ba fungoli ye munoko. Félix akomi koloba. Akomi kotambola. Yango to bengi elilingi ya pamba. Félix amoni biso ba zoba. Zoba, peuple congolais zoba. Na loba kaka onyo sa tuna koloba. Mais maloba tu wana lobi na kati na Belgique. O azo tambola zo kini koloba partout. Eza ba Rwandais mutu baza koloba na kati na ye. Eza ba Rwandais mutu baza koloba na kati na ye. Tango ba pasteur balekaka na ba cher na bango liboso ba teya balobaka nini?
nzambe nga aza kote ya lelo tika ete yo oloba na kati na ngai te me engana loba te kasi yo ndo oloba na kati na ngai. C'est ça elilingi. C'est ça qui marionnette. Alors, état de droit, oh, bozo kumisa, état de droit, Félix, azo kumisa, état de droit. Et continue à Congo, état de droit, ngoko sala, la mboko eza occupé, papa. Na ki yo marionnette, oyo zali, na mboka oyo eza occupé. Ndenge toza wana, Congo eza occupé, eza na colonisation ya ba Rwandais. Donc, eloko eza koleka kuna, la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Si ko Félix alinga ya kotalisa biso ete makambo wana soto ezali te, état de droit ezali, tout va bien au Congo. Pona kolalisa bino peuple congolais na lobi bo fungola miso. Félix aza kotalisa biso lisusu ete ba école ekomi ofele. Peuple congolais azali ko sepela, école ekomi ofele. Nzoka nde école wana ezali cadeau empoisonné. Ba pesi bino. Bokolia yango malembe jusqu'à ce que ekoboma bino. Wana nyonso ba stratégie oyo ba Rwandais basali ya sika contre le peuple congolais po bango ba vanda po Kagame ndenge aza wana azo sala po na venir ya ba kokoloko na ye. Peuple congolais alalisi misu, peuple congolais azali komona te. Ozali komona mutu nyonso ndeko na yo. Yango tozali kokonzama na batu nyonso. Yango tozali bazali koya kosumbela biso na kati na Congo. Na n'importe qui. Parce que vous allez komona mutu nyonso ndeko na ngai nzoka nde batu mususu bazwana ba idée ya mabe. Yo ebite. Tolandi na kati na parlement Jeannette Kabila. Aza koloba ete na kati na Congo tozali na 5 langues. Donc biso to yebezela ka 4 ya bakisi moko ekomi 5. 5 wana eza nini Kinyarwanda. Kinyarwanda. Donc aye koloba yango na parlement pona kotalisa public ke tangu toko banda kosala misala na biso bo discuter te. Donc pona kolobela langue ekozala wapi. Donc il faut ba se organiser. Yango moni tangu Félix atie école ofele ya leki na parlement aye koloba likambo langue. Donc eza kotalisa biso clairement que Kinyarwanda ekoteyama en tant que langue ya colonie na kati na Congo. Donc Congolais nyonso akozala obligé ya koyekola Kinyarwanda. Yango bomoni bazui ba école bati à partir ya primaire ti secondaire. Donc moi natango komi na 6 ans azo kende classe ba maman ba papa bino bozo sepela. Moi natanga komi na 6 ans azo kende classe. Abandi déjà koyekola Kinyarwanda na tableau baza kokomela ye Kinyarwanda. Pourquoi bati yango pa bana mikie? Ba ebete mwana ya mukie aza facile à manipuler. Donc mutu ya mwana eza facile à manipuler banda 6 ans ti 10 ans. Yango bomoni mundele awa na poto adoptaka mwana ya 12 ans te eza rare. Mundela bandaka na bébé ti 11 ans suka po ebite bana wana nde akoyi kobosa na likambo facilement. Akobosa na même place à uta. Mais bana 12 ans au monde azo tambola de foyer à foyer, de foyer en foyer jusqu'à ce qu'à 18 ans na eba tiki azui liberté na ye. Donc batie ba école ofele pona nini? Pona bana donc ba rééduquer. Donc mon système à rééducation na pona ba mikolo ekozala facile difficile. Donc faut banda yango e pa bana miki. Pour moi la muke aza facile ya kozala manipuler. Donc tant moi la rekoma na 6e primaire, tant azo kota secondaire a continuer ki ofele wana. Donc futur ya peuple congolais et baby.
na kati na ekoli wana bakotangisa histoire wana ekoconcerne Rwanda. Donc bakobetela bana na biso histoire ya Rwanda ke non nakopesa kaka exemple bautu babomaki barwandais batusi ezali malamu te tusi peuple moko azokosouffrir. Bible elingi boye te. Donc mwana ya moke akomi kolinga Rwanda mena na mona yango te ndenge bamindele batangisaka biso Europe. Tolinga Europe tomonaka Europe te, tolinga mundele tomonaka mundele te. Tolinga kozala lokola bamindele, kolata lokola bango, kolia lokola bango, me kaka na kati na mboka na biso. Un jour ozalaki kaka na Congo moko na Congolais moko nonga fona ke nameka nanu nakende nanu Europe yango ntango aye kodécouvrir awa poto yango ndiko ndezalaka paradis boye ndenge batangisaka biso. Ale azongi asombi bavoiture asombi ale Congolais ya mibale pasali nini alandi ya misato alandi nzela poto sala nini efungwama to envie ya kabamindele. Donc yango image baningi batsa epa ya bana na biso to envie Rwanda. Bino bo moni ndenge bamindele bazolobela Paul Kagame Paul Kagame azali président moko malamu tala ndenga tongi Rwanda ezo ba publicité o bazali kosala yango balingi ete basala yango po génération oyo biso ndeko toza boye toyebi na occupation toyebi ke babotoli biso mboka na ba Rwandais sikoyo eloko nini basali babino ekota malamu to rééduquer bana ya mike po bakozala na facilité ya kolinga biso lobi bana wana bakokoma binemi na biso bato tozolobela occupation. Bana wana lobi bakokoma binemi na biso tozolobela ba occupation. Donc tozala na difficulté moko ya kolibere Congo. Biso tozobundela mpona bana na biso. Me nzoka nde bango kuna bazwi mayele mosusu ya kodétruire biso. Donc bazwi kaka bana na biso bazokomisa bango binemi na biso ndenge Bible lobi okozwa kaka enemi na kati ya ndako na yo. Bandeko na ngai bofungola miso. Nayebi ete ba mama mingi ba papa mingi baza kosepela mpona likambo oyo. Me boye bakate ba école Félix azali poison cadeau empoisonné pour le peuple congolais. Mingi ya batan liba bazali koloba ete non totika Félix avant na nanu mutakoti kaka sikoyo mutasali kaka sikoyo abongisa mboka. Nana ebisi bino ke Félix akobongisa mboka wana. Nana ebisi bino ke Félix akobongisa mboka wana. Soki bino bozondima occupation te ekotala kaka bino. Me boye bate Hitler atango akangaka Europe asalaka pe misala po projet na ye ezalaki ete avant dalibela na bamboka oyo ya botoli akoma kokonza allemand ekoma kolobama partout allemand ekoma kolobama partout. Donc Europe est vivre selon Hitler. Mais azalaki imposteur a s'imposaka la mboka ya bato na bamboka ya bato. Mais asalaka pe ba misala aleisaka pe peuple wana malgré bandaki kosala pe mabe. Yango bandeko na nga naza kotalisa bino ki marionnette ya Félix Tshilombo asili kotalisa biso ete soki nazalaki alobi nini soki nazalaki marionnette obongo ba prisonnier oyo nga na bimisi obongo ba réfugié politique oyo bazongi na mboka bazongi po la grâce na ye. Non, soki ba réfugié politique oyo bazalaki awa bazongi na ba prisonnier oyo bimisi
ezali mpona baccord à Saint-Sylvestre. Baccord à Saint-Sylvestre basignaka yango ye azalaki président. Non, baccord ya Saint-Sylvestre basignaka yango Kabila mutu azalaki président na place wana. Donc basignaki yango basango na Kabila baccord à Saint-Sylvestre wana. Donc prisonnier oyo babimi na kati na Congo na oyo bauti na Europe bazongi na libanda ya mboka partout bazongi, ezali Kabila mutu azongisi bango pe abimisi prisonnier wana. Pourquoi? Parce que soki ezalaki Kabila te, un président apesaka grâce présidentielle. Soki ezalaki grâce présidentielle, il y a un vrai président, mais bango tu babimi. Mais eza grâce présidentielle te. Et ande Kabila mutabimisi bango po abimisi ba misusu te lobi ke o il faut tikala kuna, o il faut tikala kuna, il faut bimisa o. Preuve ya ki marionnette na yo. Ba Rwanda bazo boma kuna na Kivu. Bazo boma bandeko na yo. Na bité soko yebi histoire, to po yebi histoire te soki bozo sala ngo na nko. Aujourd'hui armée soki FARDC oyo tondi ba Rwandais olingi otinda bango na kati ya Kivu po bakende kobundisa ba mai omona ngo wapi bandeko o bazo défendre territoire na bango. Yo Congolais ozotinda ba militaire armée ekende kobundisa bandeko na yo, ozomona teke ozo réfléchir te, ozomona teke non ozokosa biso, ozomona biso bazoba oyo koloba biso ete oza partenaire naza marionnette te. Mais mona ni disait le miso wa mindele oza président te Félix Tshilombo. Oza dignité to benga yo président eza makambo soni o même ba étranger soko betele lisolo o abi mais o président ya sorti nini? Félix président ya sorti nini? Gouvernement nyonso tu ya sika o ekotaka. Soki régime ya kale yibaki. Régime à Sikatango ekoti. Il faut poursuivre Batouana Nyos. Surtout, oyo basali crime politique, crime humanitaire économique. Félix Aboyi kolandela bango. Donc pona ye batenga awa pona sala ba stratégie kaka ya ba Rwandais. Donc pardonner les crimes oyo ba Rwandais basili ko sala nyonso na kati na Congo. Il faut Congo ya longola esprit wana ya mabe ya ko se venger. Alo baka keno ba Rwandais basali biso boy non. Donc ba monique éducation ba ko pesa yango epa ya mikolo so déjà trop tard. Donc il faut to bandango bana miki. Bana miki ona sko bando boko bando banda ko bundi sa bande ko bango o ba ko yela bango ba idée ya sorti wana. Yango bitumba o tozo zela na fitir na biso. Entre biso na bana na biso. Siko yo Congolo vandi awa. Ozo landa ba distraction. Makama mboko lingaka te. Okosuka wapi. Donc bondimi na bino. Bozana na bino dirigé na ba Rwandais vi mobimba. Ndenge ba mindele ba kanga biso. Alors ba Rwandais ba ya lobi soki ba Rwandais ba pusani pembeni ba chinois ba koya soki lobi ba chinois ba pusani pembeni ba japonais. Donc mutu na mutu akoya na ye ko s'imposer na kati na Congo sans même to bunda. Voilà place bisika Congo ezali ko kine na ko kufa. Hitler na France bande konanga azalaki imposteur. A s'imposaka na kati na France même. To pesaka kaka exemple ya France wana Hitler a s'imposaka. Mais to mona te pete aya koloba ete non nga naza partenaire ya Hitler. Pour azana pouvoir te comment kozala partenaire ya muto azana minduki azana nyoso aza ko diriger bino non. Okozala kaka marionnette. Batu oyo bazala ba marionnette ya Hitler bandeko nanga mindele balukaka bango ti lelo oyo. Mindele ba boma bango bakanga bango na ba prison. Bakufela na kati na ba prison. Est-ce que bino déjà boyoka comme moi na pété?
boyoka kombo ya bana ya viti toyebi bango te toyokaka bakombo donc mondele alingaki image wana elongwa mpo ezalaki likambo moko ya mabe oyo elekanaki na aéroport. Donc mondele adétruisa tout oyo to eza image ya Hitler. Mondele adétruisa tout. Pe babetaka lisolo ya Hitler na ndenge moko malamu te, babetaka ngo kaka na ndenge moko mabe. Mutu to ayebi ke Hitler azalaki mutu mabe. Yango histoire oyo biso tokobeta. Tope bana na biso bakobeta. Na oyo etali Félix na bato baza koyelanda ye. Na bandeko na yo bazolanda ye. Balingi komona vérité en face te. Nzamba lobi na tango ya suka akokanga Satana ye na bato oyo balandaki oyo balandaka ye na ba ange oyo balanda ye pe bato oyo balandaka ye. Yo yebi ke Nzamba zali ok kondima ko travailler pour na Satana. Pourquoi? Alors yo oya koloba ete ngai naza partenaire ya Satana. Yo pesa Satana nini poza la partenaire na ye? Oza belese lilingi, oza belese marionnette, oza belese épave. Satana zui molimo na ya kotisi na kati na nzoto na yo komi kotambusa yo. Donc misala ya Satana ezali nini? Ezali mabe, kosala baninga mabe, koboma maninga, koyiba. Misala o etangami na kombo ya mabe, yango eza misala ya Satana. Donc ya kote liyo po sala kaka misala na ye. Pe mukola ko bima na ye, atiki yo okomi dans le vide. Omona wapi? Okena ndako anganga. Na ba oyo bazoloba ete Félix Tshilombo abalukela Kabila. Okena ndako anganga. Ozwi kisi apona sima. Obino nganga na réfléchir nazongisa nanga kisi oyo. Mais soko okende kobelela liboma soki place nini kotala kaka yo moko. Félix Makamandimi et pas ba Rwandais. Akotikalaka kobima na kati te. Akotikalaka kosala eloko moko te pona ba Congolais. Mais na ba oyo nyonso bazolanda Félix Tshilombo ndenge na uti koloba awa. Mokolo ya suka. Na ye Tshilombo. Na bato bolandaka ye. Bokozala la mbano na bino. Bokozala na mbando na bino. Na kopesa exemple mususu. Mobali soka na mbongo na ye. Exemple ya marionnette. Mobali azala mbongo na ye belé ayepa na yo mwasi. Pona ndako azala mwasi kuna azala be stress ebele obino nazo mwasi mususu pembeni po alongolanga ba stress oyo. Akomepa na yo mwasi yango ya pembeni ye azala mbongo na ye. Oya koloba ke non. Oloba na mobali wana non ndengo ozali awa obanda ko bima na ngai une fois par semaine. Mais mobali wana ko bwaka yo soki wapi? Mobali wana ko taliso ngana longo na ndako nanga pona yana longola ba stress na sepelisa njoto. Yo oza koloba na ngai ke no on opesa nga njoto une semaine. Yango moni basi mususu te bazali na libanda. Ngana za na mbongo na ngai donc mobali wana za na mbongo na ye. Akosala nini? Akobima na ye akei na yake ezwa basi mususu po bazali ebele. Eza exemple ya Félix. Félix akoki kobima na makambu oyo azui na ki marionnette oyo azosala po ba Rwandais te. Pourquoi? Parce que yebi ke ba marionnette mususu batelemi pembeni baza kozela kiti wana ya bokonzi oyo ba Rwandais bapesi. Yango Félix aza obligé à kofuka makaka ka liboso na bango po azwa nini atondisa ba poche na ye azwa mbongo atondisa ale sa famille po un jour na kati na Kasai balobela kombo ya Félix Tshilombo na famille na ye ke batu moko boye bazalaka na kala na kati na Kasai bazwaka pouvoir
balongolaka biso soni famille moko boye Tshilombo. Voilà bandeko na ngai. J'espère na oyo nyonso bolandi ngai. Bino nyonso bolandi ngai. Boye ba ete Congo ezali mboka na bino. Bitumba oyo tozali kobunda ezali ya mokede, ezali bitumba ya minene. Oyo ezoyo ezali bitumba ya minene. Munguna alali te, munguna aza koprepare, munguna azozela biso ba stratégie ya sika, munguna aza na posa avanda na kati na Congo libela, munguna alingi ete adomine sur nous les Congolais. Mais mwana ya Congo yozali kolala, yozali kolala mingi na biso tozali kolala. Na kosenga na bino bofungola misu, bofungola misu, bofungola misu, kolala te. Tshilombo aza na ye epapi ya pamba, Tshilombo aza elilingi, Tshilombo aza voiture sans monteur, Tshilombo aza marionnette. Amona biso bazoba te, amona biso bazoba te bandeko na ngai. Yango bisika nga na suki boyoki bino nyonso stratégie ya sika oyo ba Rwandais bapesi na kati na epai ya Tshilombo po ete asalela bango pona ko détruire peuple congolais. Yango wana cadeau empoisonné oyo bayeli bino ya liboso école ofele. Bisika nga na suki yango la bandeko na ngai oyo nyonso bolingaka ngai. Napesi bino bambote mingi, tomonani na bino mbala ya sima. Au revoir.